papi ninda shaiwa kaitana kuningune papi ninda baiwa namo utengeta namo ekove namo kurera namo. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour. Mbote mingi na bien surtout bolinga ka maman Eliane Nitou. Na pesini ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boli bande ko nga boza malamu. Ngai ça va. Kimi ezali. Nzamba mama. Na obatela nga. Na ba kola mukeza habitude teta onza ma pesio pe ma bomo yeba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe. Merci oyembeli epe. Tala ndenge na komange bungebu. Na ba soza mutakanda ko tala ngate po sepena na ngaiti. Soza muta gentil tala nga po sepena. Voilà. Le naza moi le selo ko betela bino ya koloba na bino ete
Nayeka moi solo mo muke ya kusala bino ya kotalisa bino ya kotalisa bino bobino mama ili ya nitu naza na Congo naza na kati ya mboka Congo Bible biso ete mutu ya kosala te aliati mutu ya kobe na motoki na ye mais naye koyebisa bino boye bino baye oyo boza na bafamille na mboka Congo bino baye oyo boza na baparent bazali mama azali papa azali to mpe yo oyo ozali ta mosusu mama aza te papa aza te mibokilo azali yo mama ili ya nitu ayebi lelo kwa sika komitungisa te mama numéro na ngai ya téléphone oyebi yango très bien benga nga na WhatsApp pourquoi na WhatsApp po mikolo naza na Congo mama ili ya nitu na fungoli la providence alimentaire naza koteka biloko ya kolia biloko surtout oyebi ya kolia eza awa pe ya mama ili ya nitu par exemple na kolakisa boye oza na besoin ya kosomba corne buff yo toza libanda okosomba ya moko te carton soit osombi carton ya moke soit osombi carton ya monene base commande ka epai ya mama Eliane Nitu mama Eliane tosala nini akosala livraison na okende kolivre bandeko esika bazali oyo esika bolenga ba mama bokilo toza mama bokilo mama akufa papa akufa lengela mama bokilo parce que bango nde atikali ba deuxième parent oza na posa mbili toza na lait toza na lait ya moke toza na lait oyo pe ya monene voilà toza na modèle oyo ya milki oyo ya monene eza ya moke peza na ba prix moko eza vraiment abordable soko oza na besoin bo hésiter te benga mama Eliane Nitu peu importe place yo ozali commune yo ozali soki yo commandé ka biloko yeba ete mama Eliane to asala nini akokende kosala livraison esika oyo bozali toza na ba mayo oyo bozomona na olakisa bino boye partie oyo naza na détail mais naza na partie oyo ya gros eza l'autre côté na kolakisa bino pe l'autre côté esika gros ezali donc nazoteka gros nazoteka na détail ba mayonnaise yango obi mama tukendo livrer mama carton ya mayonnaise ya monene ezali ya moke pe ezali l'homme doit manger par le sueur de son front motoki na yo travaillez prenez de la peine c'est l'éléphant qui manque le monde na beta libanga pote na zuwa motete na motoki na yo nde ozilifuta yeah oh la vie est belle yeah oh voilà ba miliki eza nango bango bavandaka oh c'est bon oyo initi bango mo bavandaka bayebi toza na ba miliki ya modèle na modèle voilà soko commandé mama Nitu akosala nini akolivre libota esika mama ebolengela babokilo bino baebona babokilo bolengela fanatiki revote kotala ngate toza na oyo tobengi mafuta bomoni toza na mafuta toza na ba 5 litres toza na ba 25 litres toza pe na ba 1 litre 5 litres eza 25 eza 1 litre pe ezali mama mose libala lingela bokilo te lingela mama bokilo soki mama aza ya kokufa olingeli mama bokilo po comme deuxième mama soki mama aza bongo lingela mama voilà toza na biloko ya ndenge na ndenge même ba couche pona bana ezali toza besoin ba couche o semeki nanga botaki mwasi nanga botaki mwasi ya botaki mwasi ndeko nanga botaki mesala ya plaisir sombele ba couche ya moyo sombela mwasi ya ndeko na ba couche ba bébé ba pampers ezali au commandé soko lingi carton ya pampers oyo moni bo ya pas de souci ba carton ezali mama Nitu akolivrer ba pampers yango wana ba couche ya bana yango wana nyonso yo kolinga pa mama Nitu ezali bi bobi kama ya litalonga nzala nyonso ezali oh mama biso sika so batini mutamusala somba ka ya muke mama yango oyo otinda so mutamusala somba ya muke te chez maman Eliane Nitu la providence alimentaire ça sachet sucre yango oh toza 5 kg so lingi pe 25 kg ezali ndena yebisi bino mama Nitu azoteka en gros azoteka pe en détail soki na lobi détail oh nde eza détail et pas na détail yango pour gros eza na ba sac voilà oh toza na besoin ya thé ba thé wana oteka na ba thé eza lisusu te ba thé yango ba thé na biso yango oyo olingo sombi ya munene olingo sombi ya muke ya gros koleka munene oyo ezali eza ba carton soko olingi en gros osombi mama Nitu namona ki oya muke wana epesa na carton na kopesa carton mama Nitu namona ki mwa epesa na carton ezali
Maman Nito asani azo sala. La providence alonga nzaka musala nga yango onde baje na ngai. Comprendre? Tokolati bulbe c'est la maman Margarine on se Nico Mickey toujours avec qui? Avec Mickey à côté. Bulbe Mickey. Nous avons Kimi Margarine maman tu me Margarine ta. Bon ça va de bozo là. On débat jeune ngai. Ngande musala nga yango yo obutamba niti yango. Donc tozana ba mateka nde tobenga kango buluband. C'est buluband. Buluband bazo ba ndeba ozo yango. Voilà yango. Oyo eza détail. So ça a besoin ba carton. Olingi ba carton ya mne ba livrer yo. Olingi carton ya oyo. Olingi carton ya oyo. Nyonso ezali. Voilà. Toza vraiment na nyonso. On va ba côté pour du bien ce tas. Ma pâte. Au spaghetti. Oza na mo besoin ya ngolo. Ndenge eza boye. Oto simbi eza détail. En gros P ezali. Eza détail en gros P ezali. Voilà. Ngai esimba la picharo. Nenge pole bonga picharo ngai pe e bonga la picharo. Sombela mama carton picha, sombela mama bokilo carton picha, so balambi pondo, so bachi picharo. Bazupena Thompson basanye, basangi se pondo komi elengi. Please. Pondo mati susu, e mati le susu sentiment. Et mati sentiment. Bon appétit déjeuner yango. Bon appétit déjeuner. Bon moni yango. Voilà. So se met maman ben douana, mateka wana so margarine. Ou va que c'est maman ça quoi Nutella. Voilà. Elle quoi Nutella la biso. Maman sali nini. Maman lié bana balie, maman bokelo déjà ça koli na ye, ali atama bloc kitoko ya moi mikolo na suka, ali atama bloc moko ya ngebu yeleng. Ndem so to kuna ba nini ba Nutella voilà. Yango oyo tozana ngo minene, tozana ngo te ya minene koleka oyo pe ezali. Ce qui peut lier au carton nango ya mobimba okozango sans problème. Olingi pe carton ya oyo okozango pe sans problème. Oh sardine sombela mama carton ya sardine sombela famille carton ya sardine maman bokelo carton ya sardine ba sardine yango ezana ba carton tozana ba modèle trois modèles ya sardine ezali awa ezana ba carton ezali o na simbeli bino parce que magasin ezana deux côtés o eza côté détail côté gros P ezali. Voilà. Toujours en gros, toujours en détail. La providence alimentaire. Maman Elianit. La providence. Allons dans la Nicolo. Nana bakoto. La vie moutolia comme la motokina. Voilà. Tous à peine à savon. Savon les coques de cola na roboye bien Ba savon yangwana savon les coques. Tous à la ce qui est jaune. Tous en ya rose, tous en pena ya pembe. Ba carton ezali. O ezaka ba échantillon. Ndenge na biso bino tous en tete, tous en gros. O ezaka ba échantillon. Et voilà pour aller na succès bino na mbala sima na osala nini na kola kisabino pour moni kena côté ba soso ko na la kisibino na noté. Wana to suki na boye. Moi moké pour na ki moi molonge na kola kisabino mais na lobeli bino pas pekake. Chambre froide ezali. Chambre froide ezali na pesi ba doze belé bino ba bolinga ka maman ile ya nitu bino ba bolinga maman ile ya nitu bino ba bosi pa maman ile ya nitu na basoza mutaka na kotala nga te po se pa no na ngai te fanatique revolte kotala te po se pa ngai na mwana nzambe na za mutaka ndate nga na linga koseka na mesana koseka ne epesa bonne santé. Pour la journée, les gens ont souci na kawana. Mais na kosa nini na koya lisusu. Na koya lisusu kotali sabino kola sabino obomonite. Kande na baka. Sikonde toza boy. Na Congo. Benga na numéro na benga na WhatsApp. Okozwa ngai. Passez commande na yo. So passez commande livraison à domicile. Tokende kosala livraison à domicile et si ka oyo kotinda yo tindi mo pa maman ile anito maman ile ntozu biloko ake kotikela nini ake kotikela famille ake kotikela libota
Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzambe alimeshani bala betu boso boka matababizi.